Just Congo for number one. Ça va bien, ça va bien. C'est grâce. Oui, papa. Nayebisaka yo soki mama azal susu na bomo ete mama pasteur soki azal susu na bomo ete yo moto ko remplacer ye. Papa, ya solo. Kolo apambola na nzoto. Merci. Le corps et le temple du Saint-Esprit. Balukana. Papa. Balukana. Tezonga na zonga. Pasteur, you hein? Banani bazawana. Bato baza kuna na Jésus na frère de padre wa moyibi wana. Frère oya moyibi. Wa moyibi. Eloko na sepelaka na pa pesaka dini. Oui papa, on a vraiment pena yebi. Fasunga même ça binga ke koyiba. Yo mtezomona wa moyibi. Ba circonstance nyonso eza pona gloire ya Nzambe. Amen. So Nzamba zwa moyiba mnene bongwa memba yawo. C'est parce que Pasteur. Benga Sergis kota non oya mwasi. Ok, non benga. Benga yi. Mwana soza ne loko ya nzoto Nzambe. Abalaka va pona ni. Papa naina kutana bini. Na ba problème nous les actrices. Depuis tout bas non bas na nga c'est là 5 ans papa na concevoir. A plus de samba na nga za soda, za pour me conduire vraiment. So moni yo moko o remarquer ka. Bozo bota te. Shika baba papa yeka yabako koko imbiko. Alléluia. Ma sœur, mon ben azali général. Ça général papa. Alléluia. Télémana. Kolo. Baluka molimo nzamba esingo baluka na pesanga si. Yesu. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ça, Seigneur? Zonga maman. Zamba talisinga molimo ya serpent. Eza nkata nzoto na. Tango pesinga mukongo na yoki mawa makasi. Zamba otesanga balolenge na yo ekezo senga délivrance ya mbunzu na mbunzu. Libomo makolo donc ngana yo tete parce que ndenge Élysée alailaka mwana wana tango akufaka ni Nzambe otalisanga mais a une seule condition ma sœur Papa na comprendre bien te ngolo ba pena ni na nalina yebisobe tango pesinga moko fanana merci tango pesinga moko kolo atalisinga clairement que ils ont senga na salo délivrance ya tête sa tête sikoyo ekozala mingi na elamba ya Adam na Eva na zotanga na Genèse bi le bita Nzamba kelaki bango baaki na elamba te même ko baki ko péché les Nzamba sala bango elamba ya kolata donc tant na moni na comprendre que nos amis yo mabe mse bimaka na teni wana o Nzamba selaki moki donc kobota wana ezanyoka na siko okozwande sémence spirituelle mais incorporé na corps nanga de na koti yango semence ana ke bebisi nyoka epanzi nyoka na regretter ne nyoka kufa parce que non comprendre te ngolo ba pena ni na donc kolo aza kotinanga esengeni na coucher na yo soki na coucher na yo na obenga na molimo wana le biton Yesu akufi akiti na sama bele abeti milimo mabe sama bele nda mataka kindaki lona songa na kota na kata nzoto na yo na bimisi nyoka omona yozo mama molimo te akobima papa on peut commettre habiter les enfants mariés Bible bi o Nzamba komisi pire yo nano ko komisa yango impire otanga ka matiete kota na biro kende kozela na biro comme ça na ya makususu kende nde okoti na biro longola nyonso kotika ata lamba moko te na nzoto na mama kota kuna na biro alléluia mwasi kitoko boye kandengi satan zo sakana kone bote biro yango ota kende kuna penda tina kata bomona pasti kolo nzoto akitoko mwasi apembe akotsa ngungi te Nzambe na kangulano protocole na mungamba na ete koma ko kolobelo kwa bongo
en plus na ba moi no so yebsanga za nzemi nga na zaki awate moi ça zo nzemi ya ba moi o mobala za awate na kena mission hein tala bimo Zege dozaka oza papa aussi toza na soda mais oza papa nazo doser c'est bien mais senga que tono vérité no towe bango pa nani et pas ya celui prophète toto ke na ine na papa na bino na ba collègue toto ke kuna azana sim. Oui, azana zemi. Tokei kuna. Tant tozaki na mission de service, moi na yo soit disant comme na zemi. Tokei to o misapamba. Di. Ouais, bino bozo musa soda lokwa ezama palangu bana bino di tokoye bana ko toke. Papa, bonjour, qui m'y a posé vraiment, hein? Non, bah, qui tu n'as pas mis bobo et au fond de cette plaît pas. Dis maman, tu gagnes un baquet, hein? Surtout yeli makambo na te. Yo mona biso to ba sifi lokwa yo. Maman, toi na posa ovanda wate. Toi na posa benga na ezani. Bonjour, qui m'y a, hein? Bonjour, qui m'y a, papa, yo lubaki solution isa awa. Siko uza kuluba biso tu sala kimia. Maman, benga prophète. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto sanzolama. Yekaya bakunda ya bayenda ya bahe. Yekaya bakunda ya bayenda ya bahe. Yekara bakotoko bobunda gayi. Sikara ba sisi kabaya. Kula pambola, alléluia, alléluia, alléluia. Reçois l'onction. Frère, Nzamba te singo uti voyage. Banga ba beto masasi na zamba. Et pas frère moko simbara munduki. Mais Nzamba épargna yo. Tono ya bona moni Nzambe molimo aliwezo kima tango moni ngai. Papa tango ya zu bénédiction tango apusana. Na yuki ango musali na Nzambi na yuki. Sabi papa, wela ki biloko wana? Pardon. S'il te plaît mon conseil. Yo moi je vais ngate. Mais ce type pas aventurier depuis quand il est comme pasteur? Il est comme prophète depuis quand? Mais c'est monsieur, on essaie dans Brazzaville à Saint-Étienne moi aussi il y a colonel. Ah bon? C'est lui. Mais en plus, à qui peut escroquer maman n'a vu son bon. Mais à qui m'a Brazzaville? Le événement où on est au sale. Oye a commis prophète. Mais monsieur, aux aventuriers c'était un aventurier tout fait. Asa mon toko kanga mon monsieur, surtout yeli makambo na te. Bino ba ozo abiso lokwa biso to ba civil. Boya na ba discours. Di maman, yo oza moi sa général. Biso to ba soda. To ya wa porte ba no sa ba discours. Oloba ki soki prophète abimi ndo oloba na biso. Di monsieur, maman, ye yo abimi loba. Zem eza nani? Oloba ki vérité ça. Zem eza prophète. Jésus, zem donc zem eza ye. Di senga lobe osunga biso sande. Nde prophète Elisa sala kimbundu na mbudu munoko. Oh my God. Ko to liba uno chenga isali biloko te. Na ndime ka chika na ndime. Ah? Bon boy ko. Yo poza zem prophète. Non, yo poza na zem na ye. Hey! Oh my God. Lokola yo sala église. Exact attention. Fukama. Attention. Fukama. Yo monsieur. Attention. Tentation, quelle tentation? Non, yo yo kote bazema. Ya ba sabat. Ezadini? Eza tentation. Mon conseil, les seuls makambo on est concernant Brazzaville yango. Omoni ndenge ozokenda. Tozokende ko bombo bisiko bato bakotikala ka komono te. Bobomi ba église. Ba prophète obombe bisa ba église bato des andebi. Di okote ya bato mususu ndenge nini? Omoni, e ape faute na yete. Bo pese na faute te. Faute eza ya mwasi na yo, eza ya ye, eza ya biso no sonne to vandia. Oyoki mutu azoloba na TV, ngai prophète, nazo sala boy, yo mbangu oke Hollandais. Siko ozomona. Donc tozo discerner bien te nani vrai prophète, nani faux prophète. Donc ba faux prophète nde bango yo. Donc désormais à partir à l'élo, il faut boyer baka mutu oyo boko ke. Mais c'est diable n'a conseillé. Yo, le quoi diable a kosi yo. Ozo et tout diable n'a conseillé. Satana. Pona bato nyonso bozotuna bolobi makambo happy box nga naza musika na kozwango wana c'est facile comme bonjour ok na site na biso happybox.com kaka nde bomoni bakomi wana obeti na acheter box okoti ocontacter biso toko expliquer comment nini okosala po ozwango epai ya ba distributeur na biso baza partout dans le monde dans 48 heures seulement oza na box na oyamba happy box. C'est le meilleur de tous les box que je t'ai connu dans le monde entier. Le chaîne, tu te brûles pas.
Le film, tu te n'inganes pas, mais tu es impeccable. Happybox, connectable partout. C'est la toute première fois. Banda Makamba Box et Banda. Box na yo, aux hôtels à un portable. Parce que biso so koyebi box to branchera yango kaka na ndako. Soko bimi libanda au bosani makambo ba box. Mais avec Happybox, ami de tous les temps. Regardez la télévision autrement avec Happybox TV. Just Congo number one. Ça va Bien. Ça va. Ça va bien.